qui bafata kimbala bakenda poto eza ba série oyo ba passeport ezaki ya bungula ba benga bungula c'est-à-dire ba série na bango na ndenge Angola pe comme tepesa bango chance ezana ba passeport ya bungula c'est-à-dire passeport ya mutu et uti ndeti libanda et uti na France et yeboye balalisi yango na arca pour que col wana col elongwa balongoli photo ya mutu bazwi photo ya mutu oyo voyager a bazwi ba mami ki na identité ya batu. Aujourd'hui vous tournez les dos pour dire que non Angola bato bazo uta Afrique bato bazo uta Angola bazo obebisela biso poto oyo ezaki ya kobonga depuis okenda poto. Qu'est-ce que tu as fait? Angolais de nature azara la complexité azara complexité ce que moni ti lelo boyaki na Angola bo se retrouver na poto me boyaka na complexe c'est que na kisasa na biso déjà vous avez un état d'esprit où ils sont faibles pour vous avez pena mo ba commune reculée et ça bato ba vendre na kisasa mais na ba commune reculée pour ba ba complexé et ça na ba jeune belé même atata va plage ma ba yo tala ngona Angola bolimbisanga na ndenge na bakisasa na biso wana pena bazali pe na mapango clôturé te tara mona vandi na lopango eza clôturé te ça dit eza na era okota te quoi bosolo na poto faut pesa Angola merci vous devez remercier que non te en tout cas pour Angola botu na fali pour pas du cap la merveille tant yaki à point le angolais comme poto parce que un Angolais à vivre à la complexité à voyager à la kilote a tchara mazanto motena ba kuir akenda pena ndeti ya swegi lwandi mtawa ke beta tour o utaki pe poto yaki so ipo o ebisi batute so posa eliminer na tete o yeba na biso pete sachi baluka ko pour ça la te bazui téléphone bando sala bisala sala bando ba biloba loba que ça la bébé jeune BLP oyo ka bazo finga wana pour lelo ba se retrouver na ba poto bateki ki bo moto na bango ba komi ba deux fois fataki mbala kozala na poto to kozala na Europe ni ko bateke o vivra bien ko le banoko bazana kata Angola ezala banoko bazana kata Angola ba vivra mieux ba vivra bien par rapport à bandeko bi bazana poto mboka nyonso so yebi na ko lukate o kotaka na je pense. Tenabino balandi nyonso ya émission faits sociaux na Mosakoli Chako télévision eza plaisir yanga koyeba ke bozota la biso partout et redépendre na air o botel la biso boya mambote na ngai na koloba malubipa malukai na koloba bueta bwe na koloba jambo na koloba bondi ya boa tardi na koloba bonjour bonsoir good afternoon good morning merci pour pesa la confiance dans faits sociaux na ko informer bino ndenge za kaka na za plateau oyo pour na sala mo analyse moko ya lombangu ya mwa makambo oyo mwa mbilinga mwa biloba oyo ezoleka na mboka na biso ya Europe et pas ya bandeko na biso ba congolais oyo bazalaki na mboka ya Angola pe bakenda na mboka ya mindele oyo babengi na Europe na France précisément Portugal partout Europe mobimba c'est-à-dire bandeko nyonso baza kuna nalingi na s'adresser directement na bandeko oyo bazo finga bana ya Angola bazo finga bana ya Afrique que depuis ba poto Afrique depuis ba poto et baby depuis ba poto et baby ina yango ya mona banda nazuna no kulutu mona nazobenga kulutu poza pena kulutu zipena kulutu fataki mbala ovandi na noa to sola na mwa mukie fataki mbala vanda to sola na mwa mukie ba complexé ya ba jeune o nyonso ba bima na Angola baza siko en Europe Portugal partout et ça no baza na ba pays Europe bozana no kiti ebonga bo vanda po mutalo belabino eza molobeli ya mboka Miss Girl artiste
Ah, tonton a-t-il complexe, tonton alobara bien que les autres. En tout cas, Fata Kimbala, na yo une intervention na yo, l'émission au sala qui est pas ya moko ya ba chroniqueur au pe baleka na Angola, au Angolais pe sa chance lelo, bozana bango lelo ba sa pe fierté, ya drapeau na ligne Europe, na éviter so fierté ya drapeau, bazo sa fierté ya drapeau ya Angola to ya Kinshasa. Na kozonga nanu mwa muke ta mususu Fata Kimbala classe ezaki pe mwa compliqué histoire tozonga nanu na histoire et ezoloba que tous ba peuple nomade, ça dit chacun de nous tozaki na histoire tozaki na aspect de la vie de l'homme, ça dit avec la société, la religion, l'agriculture, il y avait plusieurs aspects dans la vie de l'homme, mais l'aspect le plus important dans la vie de l'homme c'était la vie de chaque jour. Fata Kimbala, biso etake africain, nous sommes les peuples nomades. Chacun de nous a l'ukaresika nyonso, esika wapi oyo a vivre mieux ou a kozala na facilité la vie de chaque jour. Mais tant yo yé, olobi ete bandeko ba uti Afrique, précisément bana Angola, ba BBC poto. Ma BBC poto sur na aspect nini parce que poto eza ya yote, poto eza ya africain te, poto eza ya kolo poto, eza ya français. Ça dit so eza ya africain pour bon kenda ko immigrer na poto, c'est juste poto eza peuple nomade, chacun de nous azoluka sika puis akozala bien ou à vivre bien. Ba seki ba Fata Kimbala ba kenda poto eza ba série oyo ba passeport ezaki ya bungula ba benga ngo bungula, ça dit ba série na bango na ndenge Angola pe comme tepesa bango chance ezana ba passeport bungula, ça dire passeport ya mutu et utinde ti libanda et utina France et yeboye ba la lisi on a arca pour que kol wana kol elongwa ba longoli photo ya mutu bazu photo ya mutu oyo voyager bazu ba mami kina identité ya batu nde mo pe ne bazo ba billet a sentu ya batu et yeba ni nango peto ça tina oyeba est-ce que botu na Fata Kimbala billet ya voyager na yeba ba parents na yeba ba china na billet ba parents o ba china na billet ya yeba bango, ça dit ezali na pe ka identité ya batu ba parents mo ba sangisi lié Angolais facilité bino pe Angolais pesi bino chance. Aujourd'hui vous tournez les dos pour dire que non Angola bato bazo uta Afrique bato bazo uta Angola bazo obebisi la biso poto oyo ezaki ya kobonga depuis okenda poto. Qu'est-ce que tu as fait na vie ezana ba âge mususu Fata Kimbala ezana âge ya ko impressionner bato te, c'est-à-dire pour impressionner il faut impressionner plus bana na yo balo ba en tout cas papa na biso azam na guerrier, papa na biso lelo tozana pour papa na biso azali batailleur, c'est-à-dire azali guerrier. Fata Kimbala, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Angola? Qu'est-ce que vous avez fait au Congo? Qu'est-ce que vous avez fait pour na vie na yo moko na âge au kominango et na bana oyo boti ceux qui posent au boti. Vous finga ba jeune angolais na ba jeune congolais bazaka na Angola wa ngasko le zo lekelanga na bato ba utinde Angola ba ebine ni mando vivre na Angola, chance et sourire bango va se retrouver dans Portugal, la France, de par-ci par-là, dans les pays Europe, les lots, va tourner les deux, va tourner face qui Angola, bateau va Angola, va oublier c'est la biso poto. Surtout bito dans les pays d'Afrique, Angola, on a bien un meilleur pays d'Afrique, parce que Angola de nature, azara la complexité. Ce que moni ti lelo boyaki na Angola bo se retrouver na poto me boaka na complexe, c'est que na ki sasa na biso déjà vous avez l'état d'esprit où vous êtes faible pour vous avez pena mo ba commune reculé bo limisanga na ke moi direct, ça dit bato bazara ndeti na maluku bato bazara na plata bateke, il y a des fois na bato bazara ndeti na ba bibwa donc so imuta ndeti na bandal azana Kasavubu babenga ngo centre-ville, pourquoi? Parce que na nera ya complexe, c'est comme si bango bazara na ba village, ça dit na ba commune eskato vanda na ba gisasa na biso pe kontaka. Moi je ne pense pas que muto azande Timon na lemba
oyo abimi neti na bandal, abimi na kv, abimi na yolo, abimi na matete, en état d'esprit prenant solide. Vraiment complexe bana lemba, bana bandal, bana wana osola sco pembe na osola veri. Ni tete maramo nyonso ezala na njili comme avantage, mais moi pourcentage ya complexe ezala kaka. Moi na alcooli na lemba, au comprendre maintenant dans un état d'esprit solide. Pour lemba commune yango mono déjà epesa coup de peine. Ato yebagi te, ato za otimba te, ato za misu pai mais du fait que goza la commune mo bu batu tout baza veille. Ba jeune bazara propre, ba jeune ba bazara trop millier, malgré mongote, ala trop millier, aza soin toujours aligné moi mafuta ne faisala ka, il faut azara net na moi ben pour ça là bien lemba bandal. Ce que bateau va se retrouver na mikili o baleke na nzela ya Angola lelo ba mo finga Angola to ba mo finga ba jeune ya Afrique ba obebisa poto eza bato ba vande na Kisasa mais na ba commune reculée pour ba ba complexé eza na ba jeune belé même atate va plage ma ba yotala ngona Angola bolimbisanga na delingi na ba Kisasa na biso wana pena bazali pe na mapango clôturé te tara mona vandi na lopango eza clôturé te ça dit eza na era okota te quoi na ba Kisasa na biso wana bopé Angola merci so bo futa Angola na ingratitude oyo eza malamu penza mingi te ça dit biso to vane biso so to utina bino Kisasa to yebaki Kisasa ndenge ya laki Kisasa carte d'identité na biso ezali carte d'électeur mettons boye bozui nationalité bozui billet ou traité passeport vous se retrouver là na poto faut pe Angola merci vous devez remercier que non te en tout cas pour Angola botu na fali pour pas du cap la merveille tant yaki a point le angolais comme poto parce que un Angolais a vivre la complexité à voyager à la kilote à tchara mazanto monter na ba cuir a kenda penande tia swag le rwanda mtawa kebeta tour o utagi pe poto yaki so ipo ebisi batute so pour ça éliminer na tete o yeba na biso pété sigoyo fataki mbala o komena niveau ya kolobaka non ba jeune bazo utaka Angola oyo ba yeko bebisa poto eloko zo sala ke fataki mbala za na bobangi tanyo so akenda poto ti le salika rien so banga pour Angola tu auras déjà formation à Oluga vie na Kisasa so zaki guerrier so ya Angola et andi o yaki pratique na Kisasa zaki théorie Angola yende ti pratique ya Oluka siko so ki na Angola ko ki angotango ke poto doubler obligé au doubler na yo kaka bato bazakuna pour la majorité na bato bazakuna pe la majorité bato bazo finga ezara ba o baza tous les jours o baza na tisiko na ba palais baza connecté na ba wifi baza ya ba sa schéma ba luka ko pour ça la tête bazu téléphone bando ça la bisala ça la bando ba biloba loba to ça la bébé jeune BLP oyo ka bazo finga ona pour les loba se retrouver na ba poto ba teki ki bo moto na bango ba komi ba deux fois réalité peut-être nous vous éviter so muta souffrir azaka na mauvais souvenir mais au moins ko sang sabat nyo sauter yo linga gi poto ya pressé o sa net ndeni mais ils ont se retrouver na potango pour banda sur ko finga esiko wuti tango ko melaka mai banzaka pe source boye bageno ils ont batamo boye Angola na poto Angola zali na pourcentage plus na nenga Kisasa na ba transfert ça dit muto wuti Angola na muto wuti Europe et auto les gars on peut kala mingi te ka ba kala mingi te ba bige bana Angola ba yaka na dollar bana Angola ba transfert na bango na ba fin de l'année et bande ko lega ya bana poto wana kuteza nango sans discussion c'est matata so les amis pour la déséquilibre peut-être ya ba dollar t mais nazo sabino que dollar na ndenge Angola pe na ndenge fonctionner na batamo boye c'est-à-dire à partir de 2016 17 18 19 2019 ndege bando tenga mapona makambu ya ba corona et tout na ndenge toke na ba shit ya ba dollar boye Angola fataki mbala kozala na poto to kozala na Europe ni ko lbateke o vivra bien ko le banoko bazana kati Angola ezala banoko bazana kati Angola ba vivra mieux ba vivra bien par rapport à bandeko pe bazana poto mboka nyonso so yebi na ko lukate o kotaka na je pense to comparer Angola na Europe te différence ezara pour za pays mindele mais par rapport
vie oyo bangolais ba vivra awa différence eza penza makasi te na Europe fataki mbala kobanga no bandeko o bayete to bango ba yo luka ne okene ko luka bien que yo tikali kana ko rêver na robeta masola ya bilamba o za na ngopete bilamba ya cher oyo eza na tozo mona pete po na ndenge vana ina plateau olobi ba n'importe quoi to moni bilamba ya malonga te fataki mbala to moni pe display ya malonga te display nazo ba c'est-à-dire ba noro ba display quoi kasi so moni ke poto za danger faut ça rappeler le il faut ça non pe o comme pe boga ozaki vilain en Afrique donc il poto comme pe boga mais yo za ozaki so ki vilain en Afrique o ke pe ra poto ngo o continuer aux alara vilain mozo ignorer ba boga ko bazara net na Afrique na biso vraiment fataki mbala tale lonyo ozo boire na TV oza flou kulutu oza pena flou alors pourquoi il s'est expliqué bana mai bobuka na te eza ba no rebelle ba fonctionnaire rapidement na pourcentage élevé awa o pe bana proma mpoto te ba pe na problème ya reçoit visa a te po bike no ba facilité oyo angolais za na ngopo na mamotali visa pe voyage siko ba noko pe o ba uti ba voyager ba longwa yi Angola ba ke poto a se retrouver poto na mitso nazo lancer bino message bolinga te bo tourner banoko batika na kati Afrique to batika na kati Angola ba poto na vie na bango bo tourner bango les deux pour bilo bo se retrouver déjà kuna kokoma na poto eza synonyme ya obonga te pour na bike banoko belé awa bana proma poto te donc sous ces ans peut temps na bango ka te parce que na bango ba vivre na bango non par rapport ne ba fonctionner awa ba entrer na bango et correspondre nango bino bozaka na bino chance ba famille bakangisi le muke babengisi c'est bon bozala na bino chance bave na bino ya bangwaka na tango kala wana neti bafataki mbala na ba passeport bumula ozi facteur chance moi face ne koti ok se retrouver na mikili un temps mais ce que bayaya oyo ata lelo zo sa neka copie ya zunga soka kangisi muke na ye asala passeport na ye azipe visa na ye tema ki baza bato bete la maboko ce sont des gens encouragés les abato ya repesa coup de pouce ba bina en tout cas ba guerrier bazala na bango na ndenge ba kisasa mais ya Angola ke ba ko longonya pour ata jeune mobo ata te ka nera sa doit pamba ana facilité au kansambo na pas voyager kitu kilia mais ce que bino na ba kisasa na tana yebike ba tebele bateka ba mapangwa po batinza bino ba potoa ba mapangwa etekama babuka lopango esimbisama ba ope bazaya ba musicien babuka mapango esimbisama po so mona no peut-être okima na mikili deza na ba tebele bateka ba mapango na kisasa pour que bana ba ba ke potoa ezape na ba basimbisa babuka lopango car po so va voyager tana orchestre kimate toyebi mais en Angola ils ont des cas rares donc ça dit jeune mobo atazana eka zungira tate kanera crédit en facilité au voyager bachu bave na biso bachu ramboma tango mamba boye mukolo le roi fataki mbala yozo na TV ça dit il faut le rozongi sarai TV tombo la rapé TV bambara na journaliste yo sale na émission yé pas les gars en Angola akobe to la partie à l'isoloté aïe moi Robert totalement parti à l'isoloté vraiment bon foot Angola na ingratitude pour la nine nazala bana poto bele ba beninga so likamumo bo salami awa ba manke bana poto nga na yaka rapina na yaka so pour nini ka bana poto ngo pe o baleka na Angola ba mo montake susu ba o bazaka na Angola déjà mutu na nkata Angola awa ndiaza yi déjà awa a voyager rapide pour na chance pour matala ki bana so ba tiki bo nje na mo leka na heureusement que va changer balongola mo système ba whisky ba sachet mais bon ya milangi me ya mikie ba vesi go batalika geno par rapport ne ozo ke no le canapé pour zo boire bendika tout batalika geno teto longola ye pour ça la pika bien so ba longoli yo ba do forcer non ate ko ba no luka non ate o komena mo bisenga singa ebele ba faire voici bon na nenya maolwa bana bitike oya Angola go forcer pour luka vina o itake moi mobali pour famille ba otira motema
mais omiti qui na mambaboko ya batu loka mwana mo ya orphelin eze belé baboko ami na maboko ya batu awa eze belé baboko ami na maboko ya batu eza pe na siloga mo bu ato benga balabala awa pina na yebisi o balabala ba jeune bakoma ba fainéant misusu ba yebatane ba lukarate po ebika bazaka na balabala ba osunga ye ouais mais na balabala tango yo longa yi déjà c'est que na kisasa poza ino peka na balabala mais quand tu te retrouves déjà net na ninga bangola oya o mitiki na maboka balabala batamitema malamu pe ba monani na bango ba yo doko mimunti mo na balabala basungi na bango pe yo parce qu'on se retrouver en Europe au kende o finga bato bazaka na Afrique lo rande ba biso oyo boye o ba non ndeni botika ba complexe wana moto déjà neti azala na ngola a roula na carte avanda na conforté akoka ofutela ton sous palais ya danger te pona ye moko asomba bilamba ya danger te amila tisa bien te azana marambo asala azana ba prête tatiki automatiquement faut azana mauvais souvenir ya ngola pour masolo na ezaïga masolo ya balabala na komela ba whisky ya wendika esina ora ndeti bongo mtazola la zola mukana makaliki na ezaka keno ndeni ni boss bo opesa nga ndeni ni boss bo au sunganga boss ni on futela nga palais viona la kakinga iso ndenge nini bo muto vivre na maboka bato soka se retrouver dans maboka lora ba poto wana et puis likona ngwaza sous complexé normalement fa beta biso ka masasi bayaya bino bato bo bimi ba jida po balukela banangola po balukela ngola po balukela biso to en Afrique so boye ngana oya na contre bana poto te mais ba o balekana so iboye ngana oya so iboye ntuwa ngana oya parce que yo muto ozaki na ngola na se ya complexe na ba paso banomona alo wana poto kuti fufu feli olekani ngana oya pe to bimisa bino ba preuve moni fulano to étalé pena fulano pena zaki boye ah on va vendre presse boye c'est normal ce cas se retrouver peut-être na poto on va na moi bail roman bouya bien prince na prince maïzate zelezate automatiquement ce cas a complexé faut ya ofinga bandeko banda ofinga eska ya banda ovanda na Afrique parce que mutu jamais a rolo net na kisasa avant na net na maya makelele kuna so ina bumbu so wapi avant na soki ba place ba ngunge belé aye sous Angola amo vivre le net na malue kakuna so do sadi amoni ne lengi Angola te so ka se retrouver na poto siko zo vanda le net na marti ya poto marti siko na ndenge ya poto automatiquement faut banda ofinge sika uti ok yende mtando vivre mal so ye ngana oya abali karate awapina bali karate na ngeka na zong so mwa mukie na nzela fataki mbala izana âge msusu ezaka pona ko impressionner ka bana nao balo bageno papa na biso en tout cas ça va soko zui retard na ndenge kenaki poto esimbeli ote en tout cas ko coupa bana bako coupa ba africain te ko bazoya mutu na mutu ya poto na ndenge na ye azoya oluka vie na ye mutu na mutu azoya oluka vie na ndenge na ye biso nyonso toza ba africain malgré to se retrouver na bamboka bipai na bipai pona to luka rara vie soko zui retard ki di bezaki ya yo moko ko condamner mutu moto merci na bato balingaka nga nazaki ba audio nazaki ba message ya bana poto o mususu bazaki pe contre makambo yo babenge nga mais Miss Girl chela biso na ba audio wana banini ndenge baza fâché contre yo na ba popo ya yo tenir soko meki susko ya ngana oya te ton na oya na ofungola pena ndenge nini yo zwaki visa ndenge nini ozwaka passeport wana bozalaka na banani pona opanza bakomba batu nyonso bozalaka na banani banaka ndenge nini salamelaka wapi na arka ya nani pe na fer ya nani balongolaka photo na poacha photo na yo pour vous faciliter à voyager. Merci na bato balingaka ngai de partout. Beaucoup melanga, beaucoup commenter, beaucoup partager et surtout beaucoup s'abonner à la chaîne Oyo Mosakoli Shako Télévision. Mosakoli Shako Télévision, l'émission Oyo fait sociaux. Moko ya ba effet ya société yango Oyo. Ba rimer moro oza contraire
rumeur moko oyo sepelisa te oyo betsa baninga libaku et on a eu une contre-attaque pour on a défenseur ya drapeau mulobeli ya mboka mulobeli ya mboka défense ya drapeau. Je vous retrouve à la prochaine. Merci na bye bye ngakanga. Ciao.